Voilà. Bande koma kambo yo pesaka biso pasi pe pesaka biso mawa. Bomoni ba docteur ebele na Afrique du Sud bazana bazaba congolais. Batu mingi ba traitaka batu ce sont les Congolais et ba Nigeria. Mais ozomona Congolais azolongwa na Congo azoke traité muto traité kuna pe ndekone Congolais. Oui, baza mélanger ba Congolais ba Indien ba mindele baza wana. Mais ceux qui bo bongisi makambo ya santé nini kozanga to nini ngwe koleka bakende na ba Afrique du Sud wana nini bakesala nini botongi ndenge batu misu batonga quartier nyonso batie hôpital to commune nyonso batie hôpital moko ya munene pena ba docteur bobengisi ba docteur nyonso baza na étranger baya na kosa bino te majorité ba docteur nyonso oyo ba traita ba congolais oyo bakenda na Afrique du Sud ce sont les congolais oyo ba mona ke Congo ba négliger bango yango bakenda ba Sud Africa ba pesa bango chance lelo tozolo bayande mosiye azolela kende kosilisa banini na mais biso soki bozui mboka wana penze kozanga penza traitement malonga. Est-ce que biso toko ke penza kolelela sou ba Afrique du Sud na 21e siècle? Covid yaki awa batutu bazwa ki charge na bango moko. Eloko wana ete yaki bino te ke to bongisa ata kota santé. Boy vitaka lisusu ya kobimaka bima boy. Tala yandimus na ba comédien bazolela. Bazolela ni. Bazolela bakei po basine document na ye po azala évacuer na Afrique du Sud po déjà azalaka mutu moko na ba rendez-vous nyonso fois ke répondre. Mutu azake na charge wana première dame. Mais première dame azape na ba limite na ye. Siko gouvernement pas zoye na charge po aza artiste amboka. Tala na basoda na biso bazanga respect artiste na yo. Artiste oyo asepisaka yo. Obwake lokola nyama. Omenase ye. Odimine ye. Na ebite soki ezalaka nini. Atalika mumuke na ba policier na biso. Ba komisango grave. Quand même ba artiste ndenge baza wana. Baza na autorisation partout. Hein? Mouto za reconnu ebike o yandi mos. Est-ce que bozala penza ba soda na biso to ba étranger ba tia bino place wana. Yo loba artiste azana privilège na ba makambo nyonso. Akoki ko ya wana nani ngana kutana ministre. Bokutani na ministre to bobengi ministre ke artiste ana posa awa. Akesenga mbongo te, akeka kosenga basi nele kaka dossier na ye po eumeli akende rendez-vous. Metande basali ba boaki lokola mwani ya mamongo boui. Ba boaki si. Au peuple ndenge ni na ba soda maweza la gate. Soda o azana droit ya ko protéger population mais soda comme ennemi ya population. Mboka modèle ni. Mboka oyo ya biso Congo eza modèle nini. Domaine nyonso kao. Eza na domaine moko te na soda. Mutu ayeka liboso na bino. Bosunga ye. Metala ninge babwaki ye. Tande ba négliger ye. Eza pasi hein. Eza pasi na mawa bandeko. Tosambela mingi mboka wana eza la délivrer na domaine nyonso. Soki kama makambo tozomona na ebité. Ministre ya justice occupé côté église, s'il sana na makambo ya bato mapangu wana. Teya nanu ba avocat na yo, ba juge na yo, ba magistrat na yo. Teya bango nanu. Basala musala bien te. Yango mona basoma mituka na bamonga mafia.
jamais ba soutenir bato ba faible. Bango ba soutenir ka bato oyo baza makasi. Vraiment ça passe na mawa. Eza pe ko banga. To salani. To lobani. To kima wapi, ba faible, to kinde wapi. Libania koma mutu moko oyo azoboto la mama pangu na kati ya Kishasa na kati ya mboka nomo ba boto mokolo lupangu pa so yiba kepa magisa lokwa Libania ko pese $10,000 a bwakisi penza na ebite. Est-ce que vous avez penza bandeko na biso tote? Na ebite so bo bandeko na biso. So bo za bandeko na biso me bo za na mawana bino. Pona mboka nyonso premièrement mukolo mboka nde mutu azana libos na autorité après mamisu bayaka sima mais tale pa na biso eza au contraire. Nzamba pa mola bino bo passer ba bon week-end makambo e matsaka biso ba mafuta pe evimisa biso mitema mais nzamba akokangola mboka oyo e okende liboso vraiment nzamba pa mola bino. Bye bye. Voilà, yangona banda ekoloba boye. Na lobi okoki kozwa décision oui pour na église ba association, mais si ça na dossier à liboso, dossier za na ngo wana na moni ba mama baza wana bazo alela ba mapango oyo be étranger. Benda nanu ba magistrat na yo. Ata matoi. Likolo mutu ayele dossier mais o aza na mbongo nde aganya na Congo. Mais pourquoi? Bakenda classe ango pona nini? Ba soutenir toujours bato ba na mbongo jamais ba soutenir ba faible. Nengo zuna dossier no silisi. Au PCP ismatom koto okete bo bongsa pendant une année banani ba association na ba église pe bongama. Po mukanda nini oyo ko kesala na ndenge ya politique na biso Congo mbala moko 2 mois ba pesa. Vraiment ça passe na likambwana il faut botalango moins bien. Toke lisusu kota la vidéo moko awa bongo tokozonga lisusu vidéo bongo tozonga. Merci. Atana kufi oba kufa pe nyonso wana moko ta zonga po ya kosenga bino bambongo. Merci na bino. Ala ka motema naza nango il faut ba recharger yango. Depuis na ya en tout cas batetanga ke. Ya vraiment bandeko nanga na sengi bosunga ngai na zonga Afrique du Sud. Tenka na ministre ya finance. Soko sinelenga ta dossier wana. Nzamba obakisela ebele. Pesa ebele non na ndenge ba policier ba emilienga on dirait na kesenga ministre mo organiser fonctionner na landi de dossier nanga moko en même temps un mois déjà yango eleki kuna rendez-vous na ye izoleka bongo lelo oyo soki likambo ya mabe par exemple to Voilà, bonjour, bonsoir, na bande konyoso oyo balanda kabiso na kati ya Isaki News Television na pesi bino nyonso mbote. Mbote na mokili mobimba bato ba pesa biso confiance pe considération na kati ya chaîne na bino ya munene oyo Isaki News Television. Na pesi bino ba bon week-end bino nyonso bien l'image, lo sako na yo. Mama Karine Lutala patron na losako na yo na pesi yo mbote mama Verumbingo en direct na Kishasa donc ba vacances malamu losako ndenge makambuka ndenge ezala ozalaka ekenge na mobembo oyo sali nzamba batela yo pe abatela batu tu oyo balingaka biso pe ba considéraka biso. Bandeko nzambe pe abati la week-end oyo pe semaine tozo banda apesa biso makasi a protéger biso nyonso vraiment toza ensemble. Bandeko na ebike na Congo ezala bato batanga na oyo batanga na moyen na oyo batanga te mwa makambo nyonso ezalaka ndenge moko
bato penza balinga kolanda information te po ekoma information na biso ezala penda nalinga kolanda information na biso te bato mingi bamepesa na bango na bafilme oyo ya bato ya nini ya baasiatique ya baindien partout wana nayebi te so ekombo nango ezalaka nini me ngai na droit oyo bokonsideraka biso toya koinforme biso soki news ezali toya kopesa bino yango toyeli bino news oyo donc bandeko ministre ya justice azwi décision pona baeglise pe baassociation bamakambo ebele oyo omona groupe ya bato basanganaka tout ça abifoza na personnalité juridique soki oza nango te eza problème baokanga église bakosala nini po bapasteur ebele mpe balanda na mwa information te ta mosusu mpe bayoki yango te mais l'homme simple aza wana etake chrétien oyo ayebi il faut informer bato misusu kutu ta mosusu na miniti oyo bazali wana bazaka bato oyo tosolana bango me bayebi makambo ezoleka te pourquoi pas nga na informe bango naye koinforme bino kolobaki ya solo bandeko makambo eza ya solo donc bapesi délai avant nga naloba mingi boyoka audio oyo nazotiela bino bongo tozonga nsima. Les églises et associations sans but lucratif qui ne disposent pas de personnalité juridique doivent se conformer aux exigences de la loi. C'est la décision du tout nouveau ministre congolais de la Justice. Il a fixé un délai strict d'1 mois pour que ces entités entament les procédures juridiques nécessaires pour obtenir une reconnaissance formelle. Le non-respect de ces réglementations dont le délai imparti peut entraîner des sanctions ou d'autres conséquences juridiques conformément à la loi. Cédric Moulomba pour plus d'explications. Mois est accordé à toutes les associations à but non lucratif et églises ne disposant pas de la personnalité juridique pour se conformer aux dispositions de la loi en vigueur en République démocratique du Congo. La décision a été prise par le nouveau ministre congolais de la Justice, Constant Mutamba, dans un communiqué en date du 20 juin. Cette mesure importante, selon le ministre, vise à renforcer le respect de la loi en République démocratique du Congo. 4 janvier devait être considéré comme une date symbolique, historique, non seulement pour la République démocratique. Le ministre de la Justice fixe un délai d'1 mois à toutes les églises et autres associations à but non lucratif pour entamer les procédures juridiques nécessaires pour obtenir une reconnaissance formelle. Le non-respect de ces réglementations dans les délais impartis peut entraîner des sanctions ou d'autres conséquences juridiques conformément à la loi, a-t-il souligné. Cette culture démocratique qui a été implémentée par aussi bien. Selon nos sources, cette initiative s'inscrit dans les cadres plus larges du programme gouvernemental visant à rationaliser les processus administratifs, à renforcer la transparence et à consolider l'état des droits dans les secteurs caritatifs et religieux. Les associations et églises concernées sont invitées à se conformer rapidement aux directives du ministère pour garantir. Voilà. Nasir Bolandi makambo oyo ta mususu yolanda no information te bazui délai à 2 mois. Yango nga na yepe to analyser bandeko. Est-ce que pourquoi 2 mois? Bango tango bakesa la mikanda wana na beglise na banini e bandobi manoki to bache mbongo moko boye basala pona ebike biloko ya Kongo nyonso ezala matata bakochata inane ata 6 mois. Bon, toke lisusu makamu susu pourquoi kaka babandi na beglise po makambo eze ebele azui kutu initiation ya bien oyo batu ba botola batu ba mapangu batu ba kendade ozomona bandeko mboka oyo ya biso eza makambo ebele bolanda ndenge batu bazolela bétranger baniata biso bamoni ke soki place no eza bien a créer aye kosenga boutique tango azotonga boutique eza place oyo bakoluka ke babotola yo lopango eza problème
eza problème bandeko eza problème nazozongela bino